Merci fidèle internaute, merci Nabande Konyoso Bazola Nabiso na chaîne Nabiso Early Chikeva Kimbangu télévision balobi chaîne ezaka kamoko ya information ezali Early Chikeva Kimbangu TV. Vraiment bandeko na sango ya mawa ndenge tolobaka page noire to kufeli ndeko Nabiso Diane Makila oyo azali bongo moko ya ba actrice ya ba comédienne na mboka na biso Congo oyo ekumbami na président de la République Fatou Beton. En tout cas eza pasi pe mawa kala mingi te touti ko perdre mama Shako kaka na sima mama Shako Kadiombo akufi, kaka na sima Kadiombo Guy Mario akufi, kaka na sima Guy Mario lelo to perdre Diane Makila moko ya ba actrice oyo a évolué mingi na groupe Sans Souci. En tout cas na groupe Sans Souci nde sika wapi alekisi tamulai ya théâtre et après groupe Sans Souci nde abandai kosala banzonzing na ye mais na banzonzing na ye mingi tozali komona ye na ba ndeko na biso Gesho Rocambole et puis ba président Sama ba groupe ya président Douche mingi na banzonzing nde tozali komona ye kuna. Mais sali pasi ndeko na biso Diane akufiliwa moko ezoyebana te eza nini. Tolobaka kaka ba comédienne bazokende mais cause eyebanaka te. Mais lelo yo famille ya Diane Makila pe ba comédien mususu bakangi ndeko na bango moko ndoki na ba propos na ye na ba publication na ye. Nani wana ndeko na biso tobengi na kombo ya Gabriel na émission na ye ya Tumba akendaki soki na hôpital soki pe wapi kaka ye moko a publié vidéo que Diane asali crise. Boni kolukela muninga liwa boy. Boni kolukela muninga liwa. Gabriel émission na ye ya Tumba wana tokosenga vraiment na ministre culture pe art na ba qui des droits ba meka un peu kolandela parce que ces émissions moko ezo éduquer master bino boza ba éducatrice ya masse mais émission Tumba ezana kaka pona polémique ezana kaka pona bilobaloba ezana kaka pona rancune. Yo moko Gabriel oza rancunier ya makasi oswana na ba chroniqueur oswana na ba chroniqueuse oswana na ba ndeko na yo ba comédien oswana na ba musicien. Vraiment tozoye bate théâtre ya Congo suite nango eza nini ndenge bosala ba théâtre bongo ba idée ezalaka nini bosuka na ndako mabala bokoma ba célèbre acteur to actrice bosala ba école ba université na mbongo théâtre to pe bosala na bino kaka buzoba kinumba songi qui lesbienne homosexualité et après aller au kufi na yo kaka boy. Mais so pe ça passe so katika na ngambo na biso ya Brazzaville awa jamais oyo quand même na ba page Facebook ba comédienne ya Brazzaville bazo swana ata pe baswana kezalaka toujours en cachette. Ba Nigérienne Ini Edo Merci Johnson ba Geneviève ce que kotala ba vie na bango bandeko na biso ce sont des big boss. Pourquoi valoriser musala na bango ba pesa ngo valeur ba pesa ngo respect ba sala ngo pas comme cop mais ba sala ngo comme métier. Donc ba sala ngo comme métier cela veut dire na ba norme nyonso. Jamais mona actrice nigérienne a sali chaîne na YouTube a commencé à Tumba pour critiquer baninga na mususu ba comédienne. Jamais en attendant ya développer métier na ye ya ko avancer ya ko construire vie na ye ya ko aider famille ya ko valoriser pays na ye ba Ghanéens les mêmes ba Tanzaniens les mêmes. Mais pourquoi kaka biso
tumba tumba. Et puis phénomène moko comme na Congo aba soki kaka muninga comédien to comédien na kufi bozui ba chaîne na bino ya YouTube boyena ba cameraman ba filma bino nde bolela ekota na YouTube po pesa ba vie ata bino moko wapi mawa wapi souci ndeko kufi mais kaka na butu wana chaque butu ba cameraman kuna ka famille ya Diane Makila bo benga na ba cameraman bo benga na ba acteur to ba actrice o ba yaka na ba téléphone azolela zo sala selfie azo misala live azolela oza mawate wana ya kindoki toke tozonga wana vuma eza vrai kindoki eza pasi na football tozo pola nini ezo polisa biso nini ezo sala ke to avancer na football toi na théâtre qu'on n'en parlons pas na théâtre n'en parlons pas ba bêtises et belles ceux qui ne connaissent pas Marc la Duchesse amega qui ko flasher ndambo créer trouble et bon ceux qui a bimisa qui ba vérité ceux qui a bimisa qui vraiment ba vérité et nie zalandene toyebi la fois passée à Wezala qui somme Gabriel Nandeko na biso la défine Diane Oyatiki biso pe à son âme Ezala qui koyinda il paraît Diane aligné mwana Gabriel Diane alinga bana mike Gabriel mais Gabriel yo moko pe bato balobaka ke olinga kabana mike siko soki bazui ya yo basali tumba baloba ba vérité na yo okoloba nini réputation mninga bobebi si moninga kufina noté azano na état de convalescence yo ozui osali tumba lo bakedia na sali crise liwa oyo bakosela ba musicien bato ebele et par rapport ba yo kufa yango yoti yango famille ya Diane batalaki vidéo wana bandeko ya Diane batalaki vidéo wana toko yamba moko ya ba famille ya Diane aloba nanu à propos ya vidéo ya tumba est-ce que zaki prophétie moko oyo Gabriel Angay ko lakisa ke Diane otika biso to pezani to na mawa batute non mona te comédien mo akufi ba wana misusu ba ki en cachette ba yokani mbala mo to sala ne non ba memande ba caméra bozu bokangi muninga photo na morgue bokangi muninga photo na morgue ne ba koti na morgue po sala ba vie mbongo wana ba ofuta eko kwe ya yo na kombo ya fumuki mbangu na kombo ya nzambe mbongo wana eko kwe ya yo parce que eza mbongo ya masumu mbongo ya mabe oyo zui na sima ya ko salir réputation mninga bandeko baki des droits l'état na biso ekangaka bandeko ba filmaka corps ya défunt Madilu tile o baza na prison bolandela ba chaîne oyo batie ba miniature to pe bazwi ba vidéo ya elongi ya Diane na morgue il faut kokanga ba chaîne wana nyonso tozala pe na mawako en tout cas na yete pona ko critiquer na yete pona ko finga na sali analyse par rapport ya o ezoleka na mboka na biso. Le pays va mal. Le théâtre congolais va plus mal parce qu'il n'y a plus des acteurs, il n'y a plus des actrices, il n'y a que des rancuniers, il n'y a que des impolis, il n'y a que des sorciers, il n'y a que des hypocrites, il n'y a que des voleurs, il n'y a que des lesbiennes, il n'y a que des homosexuels, il n'y a que des bisexuels, il n'y a que des féticheurs. Donc il n'y a plus des acteurs et des actrices. Vraiment, toyaki tepona olakisa bino ke biso toza bato malamu. Bandeko ba comédien, bandeko ba comédienne, to bongo ya mitema. Ndeko na yo comédien kufi. Zala na sentiment ya dei. Ti ozu cameraman no futele mo en transport filmer ndenge olela. Aiton aussi so filmer katu olelo tuni o filmer bien. Kene monte en kota tia titre makasi po talama. O kindoki te o. To keto zonga o eza kindoki to kindoki te.
boza toujours wana pona ko critiquer ndeko na biso grâce te mobali bozo critiquer non mobali ya bato finalement où allons-nous tozo kende wapi na Congo. Nzambe limbisa ba comédien, nzambe limbisa ba acteur, ba actrice oyo baza non ba ignorant o ba yebi non te musala basalaka elakisi nini. Ndenge ba pasteur batie en église, ndenge pe bino ba comédien boté ya na télévision à travers la pièce théâtrale. Mais les lobozo te ya lisuste ba titre ezangatina ba pièce ezangatina. Théâtre Congo eza kokufa et beba déjà depuis kala. Ezalaki ka conseil tozali kopesa bandeko na biso nyonso oyo basalaka théâtre tobongola mitema totikaki motema mabe ya kosala ba n'importe quoi. En tout cas oyo nazalaki nango ya oloba yango wana bo commenter soki etouché motema ya moto moko alimbisa me tolobi kaka vérité. Abonnez-vous massivement na Early Chikeva Kimbangu TV. Bye, ciao. Mais esalaki nga moko na boyaki sikoyo esala wana nde akoma producteur. Surprise. En réalité ozana okaka mabete kasi ozali juste des promesses oyo esengelami na yo okokisama na bongo ya moto na pasi oyo ekopesa biso liwa tolobi Yesu zwa na yo nkembo, zwa nkembo Yesu. Yahweh, zwa nkembo. Yahweh, zwa nkembo. Yahweh, zwa nkembo. Yahweh, zwa nkembo. Tozalaki na ndeko atiki biso. Tozalaki na ndeko atiki biso. Aiwe Yahweh, zwa nkembo. Zwa nkembo. Yahweh, zwa nkembo. Yahweh, zwa nkembo. Yahweh, zwa nkembo. Nzambe, mitema na biso ezali kolela mingi. Yo noza na makoki ya kopesa kimia na mitema oyo ezolela Yesu. Soki tosangani lelo ezali mpona mitema eleli yawe. Soki tokutani lelo ezali mpona mitema ezoki yawe. Konsole mitema ya bana na yo. Konsole mitema ya bana na yo Yesu. Pangusa pinzoli na miso nanga. Pangusa pinzoli na miso nanga Yesu. Kausa bapota motema nanga Kausa bapota motema nanga Yahweh, zwa nkembo. Yahweh, zwa nkembo. Yahweh, zwa nkembo. Yahweh, zwa nkembo. Ndeko biso bao totikali na bomoi tozondima te kiliwa esalama mpe mpona biso tozokanisa kiliwa esalamaki kaka mpona ndeko oyo atiki biso alali lelo na mabele oyo mpe alali na mabele abandaki kondima te kiliwa mpe ezalaki mpona ye me lelo atiki biso yango nalingi nayebisa ndeko nzambe alingi juste
a interpellé biso kalingaka biso totambola lolenge alingi non totambola lolenge biso tolingi na se na mo mpona tozala leki nzela na se na moi oyo sunga mpe biso totikali Nzambe na bomo sunga mpe biso totikali Nzambe na bomo sunga baveve batikali Nzambe na bomo sunga borfele batikali Nzambe na bomo sunga mpe